Bomoi nanga ezinga mina baniage niage yangonde ba problème nazogama malamute butu peli bosoye Yesu yoza wapie oza wapi zamboyo oza wapi papa oza wapi zamboyo oza o nazali lokola bege nakati ya basoso naza mwana moke mokolo kopesanga mapapu na komatala mbaye Yesu yoza wapie oza wapi zamboyo. Seigneur, merci. Ma Bible me dit, tout le copain nous a commis mon sama. Tout évoqué tandis qu'aux après. Seigneur, je viens devant ta face, Seigneur de gloire. Nous sommes là pour la prédication aux Zambé. Nous avons la canal la bénédiction au peuple de Zambé. Bakobik à travers moi au Zambé. Tiens mon malba au Zambé. Afrique peut se lengi. Go na mitema ya bato nyonso aussi bazoki sama na kombo na Yesu Kristo Nazareth waza kolope mo bikisi na biso de na sambi pe na lobi amen. Shalom shalom peuple de Dieu. Nzamba lola pambola biso nzamba lola kanisa bino bino nyonso bo sepelaka koyoka nzambe na nzela nga votre frère le missionnaire Kosi nzamba lola kanisa bino. Vous savez bien aimé nakata mukili bato mingi tozo tombi ba victime ya makambo oto yebite ya makambo oto salate ya makambo oyo to lukela te mais tozo tombi victime nango. Tout ça dans le livre ya 2 Rois chapitre 4 verset 1er na zozwa lisolo moko na kata Bible. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu le sais que ton serviteur craignant l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et le faire ses esclaves. Bible zotel sebiso du solo ya mwasi moko oyo mobali na ye azalaki prophète azalaki pene Élisée. Mwasi oyo aye pene Élisée agangi abi ton serviteur ou aza mobali nanga abane ko banga nzambe oyebi yango malamu Élisée. Mais mobali nango ande ko banga nzambe akufi atiki banyongo. Oyo mo déficit mbongo créancier mo déficit mbongo ayepo akanga bana nanga mibale akende na bango na borumbu na tina nyongo na ye. Bien aimé, tala mwasi oyo événement pénible comme il est na kati ya vie likambo oyo kanisa kite mwasi ozaki na foyer na mobali na ye bazaki en couple na mobali na ye bana ko vivre vie na bango. Un jour mobali atika ya kenda pasi wana na motema mba mso esila te mais azaki consoler tango zotala bana na yebi bana ngata na mona bango na kumisa ata nzambe na ngata souci ya papa na bango tango tala bana nga mibale. Mais un jour moi si abosana ki mobali na ye akotaka banyongo soki pe mobali akotaka banyongo pona bana na to yebite soki pe mobali akotaka banyongo pona mwasi to yebite soki pe mbongo ngo azoka no vaba na mwasi na to yebite. Mais Bible etal sabiso un jour akofi moto a déficit ki mbongo aye po azwa bana mwasi akoloba nini consolation na ezaki bana na ye tango azotala bana na ye mibale azozala consoler azozala consolation motema ezokita otala ki ata papa nango azati bana lobi akoma moto baosalisanga. Mais dommage moto moko adefisaka azoya po azwa mbongo ya bana oyo. Bien aimé dans le Seigneur, tala bato mingi bazo tomber victime
ya makambo bango basala te na vie. Bato mingi bazo tomber victime ya ba arrière parent na bango makambo basala na vie. Ba musu ba koko no ba kota kama kelemba buto. Ba musu ba parent no ba kota kama kelemba buto. Bazoka ba luka bato ba liaka ba mbonga bato bazoka ba nyonga bato. Mais lelo bino nde boza la sacrifier à cause ya nyongo oyo bato mususu ba kota. Élisée ayoki plainte ya moi oyo par rapport ya musala zaki na ye. Musala aussi akenda nabaki mbongo oyo sela nyongo wana mbongo wana oyo sela ki makambo po lietika la nyongo toyebi yango te balobi on te na Biblia mais ba otali biso muta nyongo ayepo azwa nyongo epai ya mwasi oyo azaki moko ya bana ya Élisée. Papa mama ndeko mwasi balozola nanga mbamso bato bazosenga nyongo bazosenga oyo ya nyongo pe bakomi pre ya kozwa yo bana bakoki kozala nini mwana kozala eloko nyonso oyo eza lipamboli mpo na yo me bazoreklame ngo mpa ya moto ya nyongo bato mosusu bazoreklame sante na bango na banyongo bapapa na bango bakotaka ba arrière para bakotaka bato mosusu bazoreklame banyongo na bango bazoreklame misala na bango na banyongo oyo ba arrière parent batata belle famille mobile no bakotaka. Prophète wana azaki te mais bana bana mwasi batikalaki un jour baye ko réclamer bon pour bazwa bango. Nani azoya ko senga yo nyongo? Bible lobi moto azodefa aza esclave ya moto azozula mbongo. Oh effectivement, logiquement parlant ou bibliquement parlant tant wana ezaki bongo na Israël. Soki papa akupi atiki ba nyongo, il faut ba kanga bana ba koma ba umbu, ba okeko sala ba kosala travaux pénible pona ba futa nyongo wana. Mais bana o baza innocent. Même ibeko mboka nanga Congo. Ezo ibsanga iboye. L'infraction individuelle. Mais awa infraction zaki individuelle te. Infraction ya papa et quotidien pe bana. Nyongo ya papa liaki bakomi ko sengela ngo bana. Bien mais ozo sibi ba conséquence ya nyongo ba papa na yo. Ozo sibi ba conséquence ya makene ba tata ba kota na buto. Ozo sibi ba conséquence ya ba mbongo ya moyeke ba tata ba salelaka. Nanga ibsa moto nyonso oza na conscience ya koko na yo ya papa to ba mama na bino o basela ba kodia basela ba mbamba basela ba njongo songolo bakalo yebaka yango bazo zwa bino bana na ba nyongo sans le savoir bazo zwa bino jabana bakina kata esclavagisme bakomi esclave mbamso zo tambola sanko yeba esi ba déclarer mabota na yo bakangango à cause ya nyongo moko ya kodia ya mbamba ya bankalo o bakoko no basalela ba arrière parent no basalela bato mosusu pe aza consciente que tata na ye azaka féticheur maman na ye to tata na azaka sorcier ou sorcière oza consciente ma sœur mon frère bien aimé yeba ngo na monde abuto bakota banyongo oyo mamuso ba réclamer mukanda na yo. Voilà la raison pour laquelle before une chose sala musala zo simbate. Voilà la raison pour laquelle before une chose sala ato sali musala ba pesoka musala batamukie okwa ko s'en sortir te. Pourquoi? Parce que ba musala oyo sala nyongo ba parano balia bazo réclamer lokola musala lokola bana bazo zobon déjà en otage. Moi si oyo bazo ki na otage ko ganga pénaliser même ba musu aussi bazui bana na yo. Et c'est un ganga pénalisé que les si bazui. Et ça deux catégories bateau. Et ça na bateau oyo nan bakangi bango banate pas créancier. Et ça na bateau oyo et si créancier aboto la bango bana cause ba nyongo ba rien para basala. Mais moi si oyo atali makambo oyo akoko gérant ye moté. Mobana ngai kama ando sana société na siama ko na moto moko na kimi da pa na moto wana. Bien aimé mwana nzambo zali osana kati elanga na kolo na protocole na intercession na service mo songolo pakala
qui met pas dans Zambie pour réclamer. Oui, c'est que créancier a so senganga zonga bana. Soko tiki bien me ba dominer na. Ba fort ba dominer quand il ba faible. Logiquement parlant, moi c'est déjà comment il était en faiblesse. Pourquoi? Parce que mon bal na ye a tiki ba nyongo est vrai. Et mon kolo nyongo na comme fort a comme ce qu'on a droit ko dominer liko na bana wana. Mais moi, c'est moi qui me Élysée. Bien aimé, ma vie n'a pas fait qui m'a pas Élysée. Élysée, c'est l'image de Dieu vivant. Il y a ça capable. Il y a comme un miracle dans la vie pour que nous soyons là. Vous savez, c'était dans la croix de Calvaire que notre Seigneur Jésus de Nazareth a fait ça qui est pour Nabiso. C'est là où Christ a dit tout est accompli. Afin d'effacer les actes ou les donnances qu'on condamne Biso. C'est à travers son sang précieux. Nous avons foutu nos abisso. Mais, au quoi qu'il me pas été mal à mon sous. Pour expliquer tout trop. Na tango li kambo, ba kenda pas monter ko pesa une solution. Ba qui m'a pas monter à une solution. Ba qui m'a pas monter en sauter. La femme a compris, a bien compris que monter na ko qui me pas pesa une solution. Ils a Élysée. Et dans ba Élysée image de Dieu vivant. Image de Jésus-Christ de Nazareth, on a la solution à biso. Mais yo, na makamna yo, ozo ibisongo bato. Et si on beti bato makamna mingi solution zoate. Et si on pesi ba sujet non pas bato mingi, ba soutenir même na bonne élite. Et si on yebisi batebele makamna yo kutu ba cholio nde ko chola. Mais na pokwa lelo, na tongo lelo, na air ozotanga na tongo to na butu to na pokwa, na bureau ko za la portable na yo, na ndako na un écran to na machine na yo zotala ngai. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de pénaliser. Vous avez ce Christ de Nazareth à apporter sa solution. Car Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je prenais vos jours qui est lourd et je vous donnerai mon jour qui est léger. Et bien que tu me mets un jour qui est lourd, il n'y a pas ce jour qui est léger. Mais comment on peut s'habiller sur ce qui est pas naïe? Condition robika. Condition moi ça va quand il faut aya et pas Élysée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Christ a un problème. Christ a un problème. Il n'y a pas de pour ayer, il faut que si na fouté la nyongo. Mais il va y aller. Bato baza makasi ya koyebisa ba problème na bato oyebisa bato mingi makambo na yo sujet na yo et comment ma solo ya comment ya kotonga comment ya kochola mokila ngo ezali sima pesa bonjour sima tikala kotonga moto muso kota pesa yo mbota sepeli na zana kamona na mutema ayoki yango metango pesa mukongo atile kotonga ya ye za ba problème na ye musala zo tungisenga na sambela pona ye akabana na ye pete boy na boy na boy bandi ko landilo maloba. Mais Christ a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Azan pour ça peut me repos. Moi je suis à Gangi. Mobali oyo nazo marteler sika wana. Abandaki ko banga Nzambe. Azaki na crainte ya Nzambe. Mais crainte ya Nzambe atiki ba nyonge belé. Deux choses ezala kata makambo wana. Crainte ya Nzambe zelo mususu. Kozala suna richesse pese lo mususu. To kozala béni pese lo mususu. Il craignait l'Éternel. Mais azaki na ba dette ba tebe, ba dette. Il faut pas zoba na boumbu. Bazwa nini ya na boumbu déjà. Ba botolo ni na maboko mama. Mamsozo la nanga ba botolo musana maboko. Mamsozo la nanga ba botolo santé na maboko. Mamsozo la nanga ba botolo la pédicure na motema, ba botolo na maboko. Et ba tumsusu comme butu exactement bien somnuit. Soit vendre boye moto bandi ko soit pas ni ko sala passe pourquoi parce que et c'est aussi là abi poto na ye commander ya ba problème et chez qui na comme compagnon na ngai poto ya kika na minukira kingambo na sala nini ata bina zonga Kinshasa ngo na sala mutama longa te et ce que na comme na Kinshasa ngo le pango te zate poto ngo le problème le problème na sala nini ngamo na moto na kufa la ngati na ngai sala ngote mama papa ndeko mosi mamuso comme na suka maintenant il s'agit na moto moko o ya za capable a foutu lo ba nyongo o ba boto il s'appelle Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans qui a bouleversé le monde. Il est là, à fond, il m'a beaucoup de choses, il y a yaka, yaka pas na ye.
après ça solution ba nyongo za nango moi si yo atala ki famille Élysée te plutôt atala ki famille mbali na yete atala pe même famille na yemo côté mba mususa betal sur na famille ba pesa solution te bien aimé za makamsu sur quelque chose mon ami na famille et pesa solution te beaucoup ko za na mbongo mbongo famille ko pesa mon candidat na Europe a famille za mbongo mais en Europe mbongo na binisa na impact mon côté en Amérique ça impact mon côté en Asie ça impact mon côté beaucoup ko na kitoko wana eza impact mon côté pe ben do libala na bango chaque fois soki libala ezaki pona bato bazaki kitoko nde bata mabe mamsu ba balati mamsu ba lati bomba alliance te mais mona mutsuzu baza ko honorer au talier au regretter mais ba pesi valeur mais mutu mususu na kitoko na ekaka mobala ko pesa valeur te na kitoko na ekaka na ba capacité za nango mobala ko considérer te pourquoi parce que famille création yaka boto la ka ba nyongo parce que koko na mino moko sala alliance na ba nyongo akotaka ngai nde koko ya famille oyo na pesi mabala nyonso ya bana bo pesa nga ba bien akoti ba nyongo akoti ba nyongo a retour a sacrifier mabala bato a sacrifier mabota bato a sacrifier misala bato a sacrifier za ba chance bato a sacrifier za ba bonga bato conséquence bozo sebi yango nanzela ba code ya famille nanzela ba mbamba famille nanzela ba mpungu wa famille ozawo za na Europe oza na Amérique oza na Asie oza mamsu na Afrique na pays mo songolo pakala oza mamsu na ba province na Lubumbashi ozota la biso partout mais yo mo yebike même non voyage bongo oza na biloko yota Kinshasa batindela yo o tena ndako no rema caractère banda biloko na batindela yo na Kinshasa soit déjà protection banda côté na ndako no makamyo sebeba vinezo simba te bato te omena makambo wana omena nyongo créance zo ya pona ko boto la yo bien aimé dans le Seigneur il est temps au qui m'a pas Élysée pour Élysée dans une solution ya banyongo na yo il est un grand cita ya ko zonga pa na Zambé Élysée yo qui plainte à moi si oyo Élysée a bengi moi si oyo atoni ozana nini nandako na yo abinazaka na mwa mafuta mukie ezebisiye atinye lisu na via banyongo mais cette fois c'est aki pour que afuta banyongo abi kende pa ba voisin des fois ba récipient tia nandako pour que miracle sama je m'excuse pour que miracle sama bien aimé dans le Seigneur nzamba nga sala miracle na vie ya mutu moko mais à condition zonga pénalisé. Bible le bien était l'homme qui pêche, c'est celle qui mourront. Muto a pêché qui muto a kota nyonga muto susu. Dieu te senglo ko fana place na ye. Mamso vivait na kata ignorance, mais aujourd'hui na ye lokola moko ba missionnaire mutina me nzambe pona ko yebisa yo ete. Nzambe azana pela moko merveilleux pa na yo, ce ko ye pa na yo ko ganga pa na ye. Car il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de repos. Mais comment nous avons besoin de repos? Ils ont besoin de repos. Bato mingi basili kotika ngai po balandi bisengo ya mokili bakanisi nazali lisusu te ngai Nzambe mozalisi. Bato mingi basili kotika ngai po balandi bisengo ya mokili bakanisi nazali lisusu te ngai Nzambe mozalisi. Bondela yo pe bayoka yo butu solo ye ingeli ya ose kolemba te kati na mabondeli tongo elingi kota na solo ngai nayebi bapasi bokomona ngai nazali kotalela sebino pona yeba solo ya lingi ngai akokota se na lola. Bien aimé, bondela yo pe bayoka yo nzamba nga futa nyonga moto moko ma condition zonge pa na ye
Masumi kimisa ko musika yango ba créancier ba yaki po bazwa nyongo. Zonge pa na Nzambe. Nzamba lola ozanga to pambola yo. Nangina sambela nande ko nyonso oyo matia oyo concerné. Nangina sambela nande ko nyonso oyo sepeli na matia oyo pe moto nyonso zana citation mo songolo pakala oyo zotungisa yo. Mbamsunga kama misala mukande kangama. Mbamsu santé zotungisa yo. Okomna ba perte ya mémoire. Mbamsusu ndeko nazana koma bokomi na suka. Le Dieu des miracles, miracles est capable de traverser même na salle où il doit contacter, mais le Saint-Esprit peut compter pour nous faire de grandes choses. N'enga sambe pour na batouana. N'enga sambe pour na motonio son bref, on a un problème sur le pakalanga na yebi yangote. Mais bon, on a matitaka ko demande pas na Nzambe. Et Nzamba ko yanola ye. Ya fukama, ya samila, mukeleka. Ya fukama ya yamulanga mambu manda ninga waku ya sadisa tata Nzambi semi byabyo ngeye wasema bimonekele tata kiolembana mona kutukitula kiolembana Mona kutuki tula tata Nzambi semi byabyo ngeye wasema bimonekene tata kiwalembana mona kutuki tula Yesu ngeye mwana wa Maria wamora pa sizingi fananku lusu wakota watina vundwako eya embidi ya mambu atuotila katulendi voivovela kyo talambangi zaluvunu zaiza watina vundako. Père très Saint Jésus que de Nazareth. Nous sommes là pour nous montrer sur Azwami liboso poste téléviseur na Seigneur à l'andi prédication oyo. Accompagne que libota et kota banyongo mo o bomba tomber ba victime yako futa banyongo. Mais Bible ebisinga i proverbe oyo kotanga masuti na Israël ke ba para balema mobeso bana bayo kamino ngai. Zamba lola motalie manga mobeso yo kamino ngai ye moko Nzambe eza mama na nga ota yo kamino ngai eza papa na nga ota yo kamino ngai eza ndeko na nga moso ota yo kamino ngai eza Mosela Nzamba zola na nga ota yo kamino ngai kolo na ministère na ye Zamba lola sala quelque chose na libota oyo misuba zo tungisa na problème mikanda misuba tungisa na problème bana tika Nzamba lola pesa bino bana bozo bana na kombo na Yesu Kristo Nazareth zo musala na kombo na Yesu Kristo Nazareth zo la bonne santé na kombo na Yesu Kristo Nazareth zo prospérité na kombo na Yesu Kristo Nazareth zo mukando zo luka na kombo na Yesu Kristo Nazareth zo kimia na santé na kombo na Yesu Kristo Nazareth nyonso zo luka pesa melayo na kombo na Yesu Kristo Nazareth Nzamba lola Nzambe ya makoki nyonso kanisa yo Nzamba pongisa pinzo na miso apangisa pinzoli na miso na yo ayoka kolela na yo asala yo bolamu akota likambo na yo Nzambe kanisa Nzambe yo kapasa bandeko o Nzambe ndeko azolela po azangi bana azolela po azangi bana azotala kapasita kolisa bana biloko ezopola na ndako muta kolia zate azolela kolo visite ni buma mama oyo pesa ye bana pesa couple oyo bana kolo na ngai pesa couple oyo bana kolo na ngai pesa couple oyo bana kolo na ngai oza Nzambe ya mahwa oza Nzambe visitaka pepe na yo olimbanaka na eloko moko te kolo na déclaré maboko nanga Nzambe epesa oyo bandeko bazoluka moto nyonso azosambela na kondima moto nyonso olanda losambo ona kondima zwa ozoluka na kombo na Yesu Kristo Nazareth nde na sambe pe na lobi amen. Nzamba lola pambola bino Nzamba lola kanisa bino
Et ça a passé au monde, je suis un téléphone à Zolela. Nous avons bon dissamité, monsieur Zokaki. Merci à Batonio pour la prédication. Je dis aussi un grand merci à Batonio pour vous soutenir l'activité Oyo. Tozo Banda, le 5 octobre, qui est le 11 octobre, les soni babeta thème pour nayo grand thème et ce thème est funda yo wapi et kozala na Congo central précisément na Kasangulu le 5 octobre. Bon le 10 octobre c'est mon anniversaire nanga oyo to sala descendre n'orphelinat pour na kolia na bana oyo bana bitike bazanga baboti. Après on est dans l'hôpital général, il y a masse à Kasangulu pour nous faire la geste dans mon foot la mongo bandeko. Bien aimé, n'hésitez pas ceux qui nous ont bassimi monter maintenant au contribuer à l'activité oyo ko hésiter. Limona ngeza affiché wana. Soro benginga ozwanga contribution ngeza la bienvenue. Merci. Na maman ngeza aux États-Unis. Plutôt na Canada, maman Mado. Na tangi na poste na yote. Nabika maman Mado nzamba pambola yo. Maman Solange na France na tangi na poste na yote nzamba pambola yo. Ndekolongoza na Angleterre nzamba pambola yo. Oye chochaki quelque chose nzamba kanitsabino. Pe bato nyonso boka ça aussi quelque chose pour articuler les camarades nzamba pambola yo. Tant aussi cette activité on a les 13 tobani sur la rencontre nzamba kanitsabino nyonso oyo. Bozo kanisa ko soutenir activité oyo. Pe bato nyonso bozo sambe les japonais biso na musika nzamba pambola yo. Nzamba kantabino. Nzamba pambola bino nyonso. C'était votre humble serviteur, le missionnaire Nkosi. Que le bon Dieu vous bénisse. De côté dans le numéro Sika. Bye.